Azali éternellement. Aotika etendenga tika babiso te babiso nyoso tout to badeli. Yo poza oza na monde ya orpheline. Ouais. Perda papa ou maman. Lelo 14 ans papa Kenda. Et Nzambo azo biso en charge. Asope ba orphelin nyoso tout au bazana moment où na douleur pour esa douleur asika. Nzambo azo ba en charge. Atika raté pas ko ça raté. Na kolo bakaka o Nzambe muta permettre ngo tozana éduquer avec elle. Donc voilà, ça, nabiso collègue nabiso. Donc voilà. Ça sera lelo, yo pêcher comme là. Non, non plus. Ah yo, ça normal normal. Papa té maman. Non, non plus. Merci premièrement comment la présence. Mon Chimel Folo, c'est une sœur de longue date de Ebani. Et lelo, ça l'a nga plaisir dans mon accueil pour dire que ben avec les victimes et à pour faire la maman. Fallait qu'il goya pour compatir longo dans la famille, donc il y a une présence dans la plus moi quand tu travailles à perdre être cher il y a ma casse où ils a choc que longo pas jamais donc tu veux moi compatir naïe. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service. Une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique. Production de glaçons. Spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier. Boulangerie. Traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin, immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa, Gombe. GIS, le meilleur. Michael Okamba,
L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Comme on dirait qu'il y a hôpital du cinquantenaire, où tu es Kabola Mawana, on a vu ce chemin follow où tu es perdre il y a maman. Je pense que n'a retrouvé présence il y a Francis Dibaya, l'un des soldats de Latim Ouata, d'Héritier Watanabe au Aéro Kabola Mawa, on connaît chemin follow. Déjà, bonjour Francis Dibaya. Bonjour à toi Kérit Tchempe. Bonne santé. Ouais, santé, ça va par la grâce de Dieu. Donc... Voilà, mais maintenant on a vu partout au monde, présence n'a eu à la première maison représentée. Donc ça représente d'abord la famille, hein, malgré nos divergences, malgré la concurrence, groupe X, groupe Y, mais les beaux nous. Donc au monde Chimel Folo, c'est une sœur de longue date, c'est Toyebani. Et les lots, ça l'a plaisant dans mon accueil, vous voulez avec les victimes. Et à coup fait la maman, fallait que Goya compatir longo dans la famille. Donc il y a une présence dans la tu peux assister parce que les lieux liés lobby au lobby au donc faut pleurer avec ce qui pleure, voilà. Voilà, mais c'est l'on qu'on s'est retrouvé dans la bande de victime de lobby malgré la divergence, la famille est sacrée. Mais c'est l'on qu'on a bande de moi moi puis bon terme mais très bien. Si c'est la famille, à part dans concurrence na bicho. Net jour là tout na mutunanga Igor Lubas Jet Set. Donc tu na premier mais c'est nga diba nini ngo. Donc famille Koufa Tonini. Blaise créateur tout le temps les jours dans la matongé. Ah animateur patron donc c'est la famille à part dans nos concurrences quoi. Donc voilà. Tout y a tous les la mère nabiso, tout le temps na banamai, tout le temps na la famille est victime donc voilà. Mais maman vous occupez de temps héroïque baé, maman bachimel. Maman n'a pas de temps héroïque baé voilà, n'a pas de temps héroïque baé mais n'a pas de temps héroïque bandé chimel follow, ba Laetitia lo quoi, on a autre mona wa. Si Rana souvient n'a problème qui n'a pas de sabango na mona mboka, voilà. Donc c'est la famille quoi, voilà. Merci beaucoup à Francis Dibaya. Chantez ça. Il y a revenu au salon bien. Le 24 mai, 12 ans d'homme de Paris, bah somba bien na Fnac, tu go annuler, tu go changer date, donc ma spiritas, tu go annuler, tu go changer date, le 24 mai na d'homme de Paris, Paris n'a déjà fait au côté à Suisse, à Londres, à Espagne, à Hollande, pour solo la promotion quoi, voilà. Voilà. Chante ça, je pense que Tozana Francky, l'un des batteurs, il y a un groupe victime. Francky, bonjour déjà. Bonjour, Ndegolangaï. Bonne santé. Ouais, par la grâce de Dieu, ça va. Tout pour ça, monsieur Taha, Koutani Namatanga ya Chimène Folo, l'un des soldats aussi, a victime, tu peux perdre maman. Si vous avez quelque chose à Chimène Folo par Orlando, Lelo, message moi, il y a fortifié Rosalam. Bon, bienvenue quand le monde n'a pas orphelin. Bienvenue dans le monde n'a pas orphelin. Courage, ma sœur, Chimène Folo. Nzambaza na peso kimia. Le kumezo en rabanzame. Hello. Merci. Na papa na maman ba raté. Na ebi douleur wazana ngo. C'est ça. Ah bon. Voilà. Merci beaucoup Francky. Tout pour ça un peu na boye, il y a qu'à chanter ça. Je pense que tout ça on dirait qu'il y a hôpital, il y a cinquantenaire, l'un des meilleurs animateurs ya mort en abisso. Bonjour. Bonjour madame. Bonne santé. Oui, santé par la grâce de Dieu. Hein. Santé d'Abien et côté droite, côté gauche, donc Tole et la maman. Donc Chimène Folo a perdu maman. Choc Chimène c'est comme là on perd papa. On a bienvenue dans le club. On a déjà perdu papa. Et puis on a eu des salara. Et puis Zali. Ça dit à perdre maman et puis à ce moment matanga maman ça dit nga perdre d'ailleurs mais na kanga na confinement 8 mois na poto donc na ebi pas sur la ndenge salara on moni to zagi na de le débit et puis jusqu'à là donc na ebi c'est ga za la makasi
likambo ezoraka moto. Mais s'il faut passer un message à refortifier attends que yo lobby très bien bienvenue la club ya Borfelin. S'il faut passer un message à refortifier ndeko moi sur le bani. Chimène follow yo na bengaka follow. Sois forte ma sœur, donc c'est la vie. Maman Kei a go zongara le suscité, donc tout le monde a na biso tout à côté wana et mokolo jour na biso pe koya, donc zala makasi zambalola zala nayo, on est ensemble. Merci beaucoup. Merci mon ami. Et voilà, Richard Tessa, je pense que nous sommes toujours en direct à l'hôpital il y a 5 conteneurs avec Emmanuel Macron et puis aussi la chef de la danseuse de Rosso la Bena comme il faut. Bonjour Macron. Bonjour. Malgré l'immo la média, na rappelé bien il y a l'immo la média depuis où tu as mis qu'il est le zéro émission. Bonne santé. Ouais, santé ça va. Tu retrouver à l'hôpital cinquantenaire na obsèque il y a maman il y a Chimène Folo déjà présence to a représenté nous. Présence na eza ndeko moko ya biso tozalana na kati ya groupe à père de maman nae. Donc, tu es obligé à assister. Donc, au moins, place à matanga, il y a place à fétité. Peut-être un empêchement. Mais c'est une photo assistante de parce que tu as une entreprise, moi, quand tu travailles, à perdre d'être cher, il y a ma casse, ils ont choqué que l'on ne jamais. Donc, tu es compatir. Mais s'il faut repasser le message, moi, il faut fortifier le rôle de na rolo baneka que pas sur nga pe na ebiango ninge sala parce que nga pe na perdre papa na maman ouais nga pe na perdre papa maman donc na ebi que na minute azayete mais to tika ete to pese kaka ba courage to consoler ti et puis à cause zon na pe na bon il y a kimia mawa izali mais photos à la naï to encourager tout seigneur courage et c'est la vie et ça c'est là na biso nyonso parce que lelo muta otika la libanga mungu na mokilo azate biso nyonso to ba passager lelo tomber ya maman na biso ya Chimène akei donc to tika lina lobi pe ezala ya songolo pakala donc liweza na limite de ya koti mbala moko ya za ne kuna interdiction o interdit eta o ya koti mbala moko sali makambo esenga ifasa la et puis mais il y a bien ça kaka biso bato to tikali to zala kaka bomoko to se soutenir voilà mais na moni pe présence na a chef tel na biso la chef tel o ayeko ko kabula mawana ndeko na Chimène Folo c'est bon s'il faut repasser un message il y a ko fortifier Chimène Folo lo bani. Non, le bakaka vraiment et puis si talara maman kozanga maman mais courage en tout cas courage vraiment nzambe na permettre donc toyeka kokabola mawa c'est comme la douleur au Chimène oui on fait la papa en 2018 na yebi ndenge salaka na yebi vraiment surtout maman na yebi combien oyo azoyo quand même courage. La vie continue. Voilà. Azaï voté, Azami Balé. S'il faut que ça un message, il faut fortifier Chimène Folo le bani. Ah, nakolo bakaka, oh, nzambe me permettre en tozana éduquer avec elle, to les lanae. Donc voilà, ça, nabiso collègue nabiso. Donc voilà. Ça sera lelo, yo pêcher comme là. Non, non t'es. Ah yo, ça normal. Papa t'es maman. Non t'es. Merci premièrement comment la présence là. Voilà, Richard Tessa, nous sommes toujours en direct, il y a voilà, nous sommes toujours en direct. Il y a hôpital du cinquantenaire. Je pense que la moni Alex Choua, l'homme du moment, l'homme de plusieurs arènes. Alex Choua, bonjour. Bonjour. Bonne santé. Santé, ça va. Voilà. Je pense que maintenant on a biso partout au monde. Premièrement, présence na Okatskat Noisika et qu'on représente Nini en fait. Mais toi, on a biso collègue. On a peur de maman nae donc biso bande qu'on a est victime donc toi ko compatir nae voilà quoi. S'il faut repasser un message à fortifier na likambo à côté na ngolo bana. La sina comme là qui est déjà en privé il faut na le bango ce soir. Ah bon. Merci beaucoup Alex Choua. Je pense que nous sommes toujours en direct. Il y a hôpital cinquantenaire Richard Tessa. To babito kabola mawa na bateau bazala mawa. To lela na bateau barolela. Tout ce qu'on a battu au bateau, voilà. Toute la famille, tu vois, Chimène a perdu maman, ils appellent la perdre la grande sœur, ils allaient na oyo va perdre la grande sœur, ils allaient bien papa, maman, va perdre moi dans la donc zambalo la zanayo,
Surtout la famille va perdre maman, hein, comme ça vous appelez maman Leki, maman voilà, donc mes sincères condoléances dans la famille Mobimba, Chimel Folo. Nous en avons, nous allons vraiment, donc voilà. Voilà, merci beaucoup identité. Bonjour. Il y a Chimel. Moi, témoignage, et ça la bien. Bon, témoignage comme tel, peut un moment mais beaucoup plus, plus à Chimel. Là, ma famille est belle, éprouvée, beaucoup de force, beaucoup de courage. Nzambe a décidé, et puis, ils ont une assurance, tant que tu as un père des orphelins, tu as beau tuer, tu as un mais tata bana bitike azali éternellement. Aotika etendenga tika babiso te babiso nyoso tout to ba délire. Oza na monde ya orpheline. Ouais. Perdre papa ou maman. Lelo 14 ans papa Kenda. Et Nzambe azo biso en charge. Azope ba orphelin nyoso tout au bazana moment où na douleur pour esa douleur asika. Nzambe azo bango en charge. Atika raté pas ko ça raté. Mais yo le oleka na étape ya marambo yo za mon expérience nango, je pense que s'il faut repérer ça ndeko na yo leki na yo message ya ko fortifier yo lo banaini. Non, le belaye a tika azala na no soucieuse te hein parce que au moni Nzambe linga doute te. Nzambe sora lobi ke talelanga effectivement talelanga poto la to la mukana volonté na ye. Chimel Folo, beaucoup de courage à toi, tu n'es pas seul, tu es un Dieu, tu es avec Dieu, mais na sepel na Chimel makasi parce que na bomo na na pour Chimel za mona muke hein. Mais Chimel a sungi maman hein. Chimel a sungi pauvre maman makasi. Chimel anda uta ba tourner bambo na voyage et bandoza ya kisi nyonso pas maman hein. Donc asali o asali mutumo peut être linga que to maman ngo tongo zo bela nga maman par exemple na linga te tongo na bela moi na ngai comme le roi libako kisi mbongo nyonso ko sala ikenda kaka na bakisi na bakisi to nzamba sala volonté na to na telema to pe na pema pompa na pe ba pema. Donc maman a souffert qui il y a longtemps la malade oui maman souffrait. Maman souffrait parce que tout moment to bandoza na Chimel Chimel c'est kakate yo mzobeti ba arena maman dans un hôpital. So Chimel a zongi Kinshasa car maman dans un hôpital na maman. Maman dans un hôpital na maman. De l'on Nzamba décidé autrement. Bola musu soueza Nzambe na vie à Chimel parce que ayebi déjà ko lo bambisi hein. Pas ces alara otiki pe bano ba yebite ba s'en sortir ndeni li pateni nte. Mais le lo Chimel az international. Le lo Nzambe a sali ke Chimel aza pembeni ya leader nae tonton nae oza papa nae lingaka mingi o pe merci beaucoup na fali pour a contribuer pe mingi déjà ya tikaranon ba o ya été a contribuer mingi merci beaucoup na président fali pour maman nana et tout monde bande konyo to balandi Chimel awa importance ya musala tant to sala ka to ko na seconde famille mabe ya capacité ya qu'on ne sait jamais. Voilà. Mais amour wana on a est victime à chaque fois s'il y a un problème tout le monde même chef Dinolia qui a na matanga bande ko belé amour yo est victime la kisaka entre bino na bino tout le monde ngo na ba bande ko musu tezarazi ya quoi en fait. Bon on a habité sur le Dieu à Nini, mais on a le cœur. Mais au monde, dans la société, dans l'entreprise, ce qui est numéro 1, Azam, tu as grand cœur, tu as grand esprit, il y a bon cœur, net, il fallait pour pas. Bâtonnier, c'est bon, parce qu'on ne peut pas dire que Bâtonnier, surtout, dans l'entreprise, on a le roi fallait. Mais Bâtonnier, commandé, mais t'es ma paix malade. Voilà, donc, dengue leader à Sotam Boussabiso. Imaginez, moi, j'ai perdu mon père à 14 ans. 14 ans passés. Wow. Réseaux sociaux a été et ça qui non est bandé li penza bisonyo store na sur les réseaux sociaux mais fallait qu'il na kinte mais maman nana et la papa nanga gerbe de fleurs. 14 ans passés. Et ça qui na terrain bandal. Vous on a donc et ça non bolingo oyo biso to kutina ba bato bazo kumba biso na koloba bongo parce que papa salara wana et puis yango ezo kendingi wana so boke place moko boye ba 24 legi makasi bino to bozan n'est pas 24 ah bon copier ah bongo voilà donc wana a copier rara o papa zo la kisa voilà so boke na esprit ya mundeko asali saka bino so bo emboîter les pas voilà merci beaucoup maman merci voilà
merci de répondre. Nous vous disons merci de votre présence, merci de votre assistance. Merci d'avoir accepté de venir prendre part dans cette grande cérémonie d'hommage organisée en mémoire de notre chère maman Justine. Voici, nous laisserons la place aux enfants pour le mot des enfants. Après les mots des enfants, cette fois-là, nous allons ouvrir une courte série de témoignages. Nous aurons besoin de 3 mots. La cérémonie du dépôt des jarres de fleurs et le recueillement. Après le recueillement, nous laisserons également la place à la famille. Cette fois-là, ce sera le levée du corps pour le cimetière de Kimberley. Je vous en prie, s'il vous plaît. Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour le moment où nous sommes. Attaque au passé, nous demandons, mais nous sommes décidés sur les sous. Dans circonstance, nous sommes tous les jours comme pas inayo. Tu funguli nzambe cérémonie na kombo na Yesu. Assisté par le Saint-Esprit du début à la fin. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus le Christ. Amen. Lilo bananzambe. Tozana verset moko kaka toko tanga awa. Eza Ecclésiaste. Chapitre na yango. Kop. To parti A na yango. Nous lisons la parole de Dieu, si on peut l'honorer, et nous allons se souvenir. Tout le monde tout en. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Parole du Seigneur. Amen. Oya vivaki durant le temps nyoso ya zalaki na senamol. Et cet homme s'appelait Salomon. Quand watali nyoso tout a conclure alors bien était eza na tango mutu sengeli abotama pesa na tango mutu sengeli akufa. Amen. Et verset moyen que vous allez compléter dans Hébreu chapitre 9 dans verset na yango 27 kuna Bible la dit il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimé dans le Seigneur, moi je le dis souvent, mais c'est que de maman et Lali, si elle avait reçu un homme qui pourrait bien-aimer, prêt, il y a de se préparer après la mort. Yaya, total la gamme de ce ni le côté Bakoya. Alléluia. Je me rappelle un jour, mais une chose est vraie, ma belle est quand supporter Moutouana terre. Et cet homme-là, c'est Jésus. Je vais aller à Bissayo, n'a pas de clôturer ma terre là. N'a pas de ma belle, et c'est mêlé à Kakoufa. Mais c'est mêlé à côté de Wapi. Mais moi, je vous dis, il y a un chemin. Ce chemin-là, moi, j'ai dit, ce pour le dit, attaque ton vie, tomber la Koufa pour lui. Mais un jour, vous allez ressusciter à côté de cet homme-là qui avait vécu la mort. Yes, quand il n'a pas été tué sur la terre. Quand nous avons le monde à ma belle. Alléluia. Vu que ma belle réclame à Caillou. Ma belle a besoin de la mort. Parce que la terre est en train de nous déclarer. Il faut sonner ma belle. Mais Christ, cet homme-là a été engendré de Dieu. Tant que vous avez engendré selon le grec, vous avez sorti de. Écoutez, et ça m'a belleté. Moutou et Bimisa qui est, Azala qui m'a parti ma belleté. Voilà pourquoi mon collègue Koufaka, ma belle a bandit comme ça la recensement. Alouka vidi à Yesu Zala.
Mais cet homme-là n'a fait, à comment qu'il surprise, de la scène que Mabele, à mon qui place, était, à quoi qu'on supportait, était à Santa qui est. Et cet homme-là aujourd'hui est vivant. Voilà pourquoi je le vois. Moutounio soit Koyamanga, Mokola Mokonzi, Pemobikisnaï, Naïna Kofanda Katnaye, Penakoel. Tu es appelé à recevoir le Seigneur. Et cet homme-là, ce qu'on y a mis, tant qu'on coupe Yaya, place non Mabele Zali, vide non Zali, mais tu as il y a une Bible, celui qui a le Fils de Dieu, à la vie. Pourquoi? Même si la terre te réclame, mais une chose est vraie. Christ a copié Sayo, au Kofanda Naïe. Yaya, est-ce que as-tu déjà reçu le Seigneur dans ta vie? Oso yamba Yesu masiya na bomo inayo. Biso na mokilo ekoleka nango. Kolata nyos ekoleka. Mais une chose est vraie. Na tongo na lelo. Na ekoloba na yo. Reçois le Seigneur Jésus-Christ comme le seul sauveur, comme le seul Seigneur na bomo inayo. Atako ko kufa pona yo kufa et kozala mabele. Un jour tu seras ressuscité et kozala na elongo. Pourquoi? Parce que ako comme ça surplus mabele quoi que supporter. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. La ligne qu'on a dans la prière Sambela simananga ne plus que 2 minutes, 1 minute. La ligne de l'écho. Parce que circonstances où on va permettre yozala car pour kamalobo. Le bakolo Yesu. Na ndimi maloba na yo. Na tambisa kibomo ndanga inayo. Mundu sanga kaka na kokufa. Mekufa ezala promis ponanga. Na tinete mobi nazala elongo na yo dans l'éternité. Merci pour le qu'il est bon de l'inanga. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Nous disons un grand merci au pasteur Guy pour la prière et l'exhortation. À t'apporter la guérison. Ça va? Malgré tous les efforts. Que le Très-Haut t'accueille dans sa félicité éternelle. Adieu maman Christine. Nous t'aimons nous tes enfants. Est-ce qu'on connaît la colo et pema maboko la milolote? Dete la colo et pema maboko. Nazali reconnaissante na nzamba yo makambo asalelanga ya minene papa yo na uti na libulu ya masumu abimisi ngai esika nazalaki ya liwa yo abimisi ngai yo mikolo na ngai ya kovivre ekomaki nde ya kota ngai pongi na ngai na butu kaka bandoto mabe nani akopesanga loboko moto na mtona oya ye nakanisaki libota na ngai kosunga ngai epesaki nga mokongo nasimbaki motona kolela ye mpaselekelaki ngai yo tambo yo ngai yo bomoni tina ngai nalingaka ye nalopandai na tina ngai yo nakosalela ye abeta ekuke ya motema na ngai na fongoli ya koti yiwana kamara na motema na ngai ndabayo motona longa na ye abeta ekuke ya motema na ngai na fongoli ya koti yiwana kamara na ngai
Baboyo. Zana Biblia na maboko esika nyonso nakokende kombo ya Nzambe na monoko na ngai yo basali ya Nzambe oyo bazakota ya biso ntango nyonso oyebi te nini oyo Nzambe asalela bango mpo basalelaka ye. Oyebi te nini oyo Nzambe asalela ngai mpona kendaka ekeza moto kutu oyo mokili soki apesi yo mbongo osengi merci ebongo kolo ya pema topesi ye nini eske okobetela kolo ya pema maboko na bilolo te betela kolo ya pema maboko nazali reconnaissante na Nzambe yo makambo asalela ngai ya minene papa yo nauti na libulu ya masumu abimisi ngai ye esika nazalaki ya liwa yo abimisi ngai yo mikolo na ngai ya kovivre ekomaki nde ya kota ngai pongi na ngai na butu kaka bandoto mabe nani akopesa nga loboko moto na motona oya ye nakanisaki libota na ngai kosunga ngai epesaki nga mokongo nasimbaki moto na kolela ye mpaselekelaki ngai yo ntambo yo ngai yo bomoni ntina ngai nalingaka ye nalopa ndai na vi na ngai yo nakosalela ye abeta ekuke ya motema na ngai na fongoli ya koti yewana kamara na motema na ngai ndaba yo moto na longa na ye abeta ekuke ya motema na ngai na fongoli ya koti yewana kamara na ngai yewana makasi na ngai na Biblia na maboko esika nyonso nakokende kombo ya Nzambe na monoko na ngai yo basali ya Nzambe oyo bazakota ya biso ntango nyonso oyebi te nini oyo Nzambe asalela bango mpo basalelaka ye.
bandoto mabe nani kopesa maloboko moto na mtona oyaye na kanisa kilibota na ngai kosunga ngai pesa kinga mokongo na simba kimotona kolela mpaselekela kinga yo tamboyo angayo bomoni tina ngai na linga kaye na lapanda ina fina ngayo na kosalela ye abete kuke ya motema na ngai na fongoli ya koti yiwana kamarada motema na ngai da bayo motona ngana ye abete kuke ya motema na ngai na fongoli ya koti yiwana kamarada na ngai yiwana makasina ngayo yiwana galaki parapluie misamwe yiwana koma consolation na ngai baboyo na Biblia na maboko esika nyonso nakokende kombo ya Nzambe na monoko na ngayo basali ya Nzambe oyo baza kotaya biso ntango nyonso oyebi te nini oyo Nzambe asalela bango mpo basalelaka ye okomona ngai ntango nyonso na nzela nkata ya ekisa oyebi te nini oyo Nzambe asalela ngai mpo nakendaka ekeza moto kutu oyo mokili soki apesi yo mbongo sengi merci ebongo kolo ya pema topesi ye nini eske okobetela kolo ya pema maboko na bilolo te betela kolo ya pema maboko angayo nazali reconnaissante na Nzambe yo makambo asalela ngai ya minene papa yo nauti na libulu ya masumu abimisi ngai esika nazalaki ya liwa yo abimisi ngai yo likolo na ngai ya kovivre ekomaki nde ya kota ngai pongi na ngai na butu kaka bandoto mabe nani akopesa maloboko moto na mtona oyaye nakanisaki libota na ngai kosunga ngai epesaki nga mokongo nasimbaki motona kolela mpaselekelaki ngai yo tamboyo angayo bomoni tina ngai na lingaka ye nalapanda ina fina ngai yo nakosalela ye abete ekuke ya motema na ngai na fongoli ya koti yiwana kamarada motema na L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV,
votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.